Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tokolobela bino nini bandeko oyo tobombelaki bino lelo tokolobela bino bozomba ya ba diaspora congolaise awa na Europe. Bandeko babolingo ndenge kaka toyebisaka bino bato mingi bakanisaka ete kokoma na poto elingi koloba ete okomi mayele koleka bato nyonso. Alors que soki totali malamu ndenge ebele ya bakongolais bazali ko se comporter awa na poto, oza ko préférer kutu ozwa bato oyo baza na Congo o considérer makanisi na bango ke bato oyo bavandi awa na poto. Bandeko babolingo lelo bato mosusu bakomi ba donneur de leçons na makambo oyo etali miziki ya mboka na biso pe ba musicien oyo bazali koya pona kobeta awa bakomi lelo koyebisa na bato ete bo yoka ba miziki wana te bolanda ba miziki wana te po ete ba miziki wana makambo ndenge na ndenge koyemba ba bêtise ba makambo ndenge na ndenge tobo ite ezali malamu po ete ezali opinion na bino. Mais boyebisa biso depuis quand bino bovandi awa na poto oyo bokimi babengi bino bangunda oyo bozali kolia mbongo ya social oyo kutu na poto awa bosalaka eloko te bokontribuaka pe rien na kesi ya l'État. Mais bozali kosala makelele mpona kolakisa na mokili ete bino nde bokomi kopesa mibeko na ba musicien congolais oyo bazali koya kobeta awa na poto. Bandeko babolingo lelo oyo bato bakomi koloba na biso ete bandeko bosala boye te bosala boye tolingi boye te tolingi boye babosani ete tozali na bapays démocratique tozali na bapays oyo démocratie ezali oyo moto nyonso tu azali na liberté ya expression pe azali libre ya kopesa makanisi na ye. Bandeko tango biso tokimaki Congo to tango bato ya tango ya ex-Zaire bakimaki na Congo pona koya awa na poto pona koloba ete bakimi dictature ya Mobutu, tomonaki na tango wana bato nyonso tu bazalaka libre po nini miziki ebandaki kobeta moto moko te atelemaki po aloba ete boyoka miziki oyo te po te bamusicien oyo bazali kouta na Kinshasa bango nde bazali koyembela Mobutu bosala boye te bosala boye te mpo na ntango wana biso nyonso tu toyebaki ete ezalaki kaka na parti unique oyo ezalaki ete moto nyonso tu il faut voter.
bakopesa yo bakarte mibale ya rouge na vert ntango bazali kopresente soldat oyo azali kopresente to moto azali na bureau ya makambo ya élection azali kopesa yo azwi deja rouge wana apasoli mpe apesi yo vert bino nyonso tu boyebi ntango wana nani dictature ndenge ezalaki me lelo oyo bakomi kofaire croire na bato ete mboka na biso ebebi mboka na biso boye alors kutu ke bazali kobosana ete na ntango ya deuxième république nde ezalaki oyo ndenge balobaka lifelo moto me na ntango wana mpona nini bosalaki révolution te mpona koloba ete bamiziki ya kongo ebetaka te po ete na ntango wana tozalaki komona meme na bato oyo bazalaki konyokola bapeple na Kinshasa bazalaki koya na poto kosala bamakambo na bango librement mpo nini po ete na ntango wana bozalaka bato oyo bozalaki koyimba mbongo ya peple konyokola peple ezalaki circuit na bino mpe liberté ezalaka me tozali koloba yango bandeko babolingo bato oyo bakomi kotia bato panzi likolo na poto koloba n'importe quoi ezali kaka bato basalaka n'importe quoi kuna na ntango ya ex Zaire bakimi na poto oyebi ndeko soko omesanaka kozwa mbongo ofele soko omesanaka kozwa mbongo na ndenge ya facilement eke mbongo yango mpe ntango bandaki kozwa oyebaki kogere yango malamu te ozali kolia kaka po oyebi te lobi na kozwa mosusu osilisi nyonso oyebi kaka lobi na kozwa mosusu mokolo bakoya kokanga libulu ya mbongo wana ndeko bato ya bongo nde mtu bakomaka na depression yango ete makambo nyonso bozali komona bato bazali kosala na poto ezali depression bandeko tokotalisa bino sikoyo eloko moko po toloba ete bato oyo bazali kokondane bamusicien congolais pour rien po ete bakoma soki bango basali mabe ale bazwi mabe na bango babombi bakomi nde kobimisa bato mosusu mpo boloba ete tala bato oyo nde bango nde bazali kosala boye bandeko ntango bato oyo tozalaki awa na poto peple nyonso tu azalaki nsima na bango peple nyonso tu ayebaki ete bango nde bazali kobunda mpo batombolaki mongongo kuna na Angleterre no biso tozali kobunda kala te tozali kokende kuna na kote ya dongo tosi toleki dongo toleki gemena tozali kokende kozwa Équateur tozali kokende kozwa mbandaka bandeko ntango wana peple azalaka nsima na bango a 100% baye kobeta meme loseba moto nyonso to akotisa loboko na libenga abimisa oyo nyonso azali na yango apesa comme don bandeko biso nyonso toyebi bacotisation ndenge esalamaka France bapesa Belgique bapesa Allemagne bapesa Suisse bapesa bamboka ebele epesaka bambongo tout ça esalaka 750 000 livres sterling bandeko boyebisa biso ntango bango babandaki kokosa peuple ntango bango babandaki koloba ete tozali kosala baavance ntango bango babandaki koloba ete tozali na 25 000 tonnes ya baarme bomoni teke babandaki komikosa kaka bango moko bango bazokanisa ete tobumi bango bazwi bambongo wana batie na mabenga na bango mpe balobi ete tokosi bango me lelo oyo tosuki wapi ebongo boyebisa biso nde bino bato ya boye oyo bokoloba ete biso bapeple tolanda nde bino bato oyo tokoloba ete tosoutenir po ete bozali kaka na lokuta verité ezali te kati na bino esika ya a bino bolobi b esika ya b bino bolobi c verité ezali te kati na makambo na bino alors yango nango tika kopesa badistraction oyo bamusicien congolais nde basali boyo bamusicien nde bayembeli bato boyo bino bokanisi ata bayembi moto nde ekosala nini koyembela moto to opposant nde yango wana echange makambo na Congo mais soki totali malamu badésordre nyonso bozosala ezali kaka bozomba po ete soki totali malamu makambo ezali kosalama lelo na kati ya Congo bino kutu bato ya deuxième république bosalaki yango te alors boyebisa biso
politique na bino na politique ya tango ya kala. Donc politique na bino na politique ezoleka lelo na ndenge tozomona mboka bazali kobongisa. Et comme na bato mosusu komona soki akei mbala liboso na Kinshasa soki azongi awa témoignage kaka ya kitoko. Ba makambo yo ba combattant baloba kezali lokuta makambo na kena komoni na Kinshasa. Des fois te. Alors boye bisabiso. Nde bino nde mtu bozali koltalisa ete boyeli biso politique ya malonga. Eloko ezali kosala bino bandeko. Lokola bomesanaki kozwa mbongo facilement kuna na Kinshasa, koyiba peuple kosala n'importe quoi kokotisa maboko na mabenga na kesi ya leta. Lokola bozali komona lisusu yango te, yango nde eloko epesi bino kipelekese. Bino ba généraux bokoma kobeta tolo ana poto onga nazalaki général, onga nazalaki colonel. Ba général ba bande ko nyokola kaka peuple koyiba mbongo ya peuple. Lelo oyo boza sur na fonction te bovandi na poto bakomi kopesa bino ba 300 € ya ba social epesi bino kipelekese bokomi bilobela. Boza koloba kaka o ba égyptien, o ba tunisien, mais soki totali malamu bato wana bazali kobunda na kati na mboka na bango. Mais bino bovandi na poto boza koluka kaka moto akokende liboso po ete bino bolanda na sezaki pe po bino pe bokende liboso po ete biso tolanda bino. Kaka lokuta na lokuta kokosa kosa ezali mawa pe pasi.